Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya la personnalité TV kaka ndenge tomesana ko salela bino mosala kitoko na kati ya la personnalité TV na oyo etali masolo ya mapango toka tozoko balelo tozali na commune ya Nthilu précisément na quartier 13 lopango bomoni ba to ba porte bazali bato basaka ba portail bazali e bandeska mama atelemi kuna na musika mama yango ekei lopango eza penza vaste eza mulai eke kosuka ti na coin wana esika batie biloko donc esika bandeko bazokende esika bandeko bazokende ndenge bozomona bilili esika mama na papa bazali kokende donc tu bisika batelemi yango ezali limite ya lopango après ekoti na kati donc mituko nyonso bozomona eza juste na kati ya lopango eza juste na kati ya lopango eza monene oyo ezali route ya Sekomaf donc toza vraiment na route ya Sekomaf na wenza Sekomaf na route na yango dans lopango yango wana ndenge bomona na kati wana nyonso tozobeta masolo mbote topusanaka po biso mosala ezaka ya kotambola toza awa na quartier 13 yo nde mutokotisi biso betela biso no masolo ya lopango po yo ndo yebi yango penza malamu ezo mesurer combien de mètres et puis batiango combien s'opposa moi plafond nango yebisi biso que non plafond nango bazosuka sukila na autant beta no masolo bandeko bazali banda o batindaki biso na njila bazolanda bayeba awa mapango eza ndenge awa eza principal tout justement na Reyanda parcelle eza système ya trapèze na prince eza 25 mètres na boye eza 25 mètres na boye 15 mètres eza système ya trapèze batiango 80 bazolinga ba 65 à 60 bazwimbongo ezali lopango eza na problème te eza na problème te makambo nyonso toyebi lopango soki eza na problème toko travailler yango te agence yango eza na face ya lopango yango jamais na kozwa marché ou eza na fort circuit koto courant na mai bo vivant toza na courant très bien en plus chaque jour mingi to comment utiliser le système d'antenne cabine yango pe kaka na même veni toza na courant chaque jour mai très bien chaque parcelle ici ba kotsa déjà ba mai mama tolito yeba mwa mukie koto pe batu penza so muta so mbina awa atongi banda kuna ba chambre salon ba deux chambres salon cause l'on pe ba combien na ba norme bien awa boye de fait que za na principal okozwa ba $100 ba deux chambres ba chambre salon ba 60 ou 50 eza ndenge yo kotongela ndako eza na bandako musu eza ndako chambre salon mais eza passable eza na ba chambre salon musu mutu akoti oche ba caro ba plafond eza ka likolo ya ba monta musu ndenge eza ba milieu mususu construction donc eza principal eza prince première position eza na macadam awa tana ba maison ozwa mbongo ebele école ozwa mbongo boulangerie eza mbongo babiloko mibale wana école boulangerie otia ba maison na se na likolo tongi otia ba locataire salle de fête en tout cas mbongo très bien wana mamande apesi vraiment presque ba détail ya masolo nyonso na oitali lopango oyo lopango eza munene babito banga prité tokoma to solola eza likambo ya mosombi na moteki en tout cas benga biso na numéro ezali affiché na bas ya écran na yo ozwa biso na facilité to remema yo na place au lopango ezali tozali bongo na route ya Sekomaf toza vraiment na principal toza na principal ndenge bandeko bautaki koebisa mino na babi na arrêt yanda ma tozo senga na bino bokota vraiment pour bosala ba découverte ya mapango bien na kati ya 13 en tout cas bozala jamais déci
Oui, ça continue sur la personnalité TV. Esika Obomoni, Mama Telemi, Esika Mirwane Ezali. Et on dit Esika Lopango et Bandi, Esika Lopango et Bandi. Ndenge ka bomoni ba mi balé ba Telemi wana, Esika Lopango et Bandi. Et puis ndenge caméra, ils ont balancé image et Kosukati na bordure wana. Esika bomoni, donc tout près na portail, Esika ndeko na biso papa. Asimbi awa tozana libanda environnement yango yo ndenge bozomona donc batonga penza batonga ba mapango bien et tongama ejape non loin kaka toujours na makadam eza non loin toujours na makadam donc na musika kuna bisika batu batelemi makadam yango wana donc poussa na ra moi mukie mamutu kasoro za nango za besoin kota mutuka ti na kati mutuka kota ti na kati ya lopango et puis au parquet pe mutuka na yo na kati ya lopango ndenge bomoni tozokota na kati po tobeta masolo car ndenge ezalaka ndenge bolinga koyeba e bandi ndenge ni ezosuka ndenge ni en tout cas tozana bino ensemble tozokota na kati tokoti déjà tokoti na kati ya lopango yango bozomona ezali ndako ya un niveau ma inachevé manase eza déjà achevé bato bafandaka déjà likolo nde ezali nano achevé te ndenge bozomona ndenge ezaleli eza pe na annexe mosusu mopanzi donc lopango yango oyo eketi na nsima tozobeta masolo po toyeba ndenge nini mama pusanaka na tanda tozotambola annexe yango wana ezali na ndako bandako mibale nde bozomona ba porte do ndako ya monene eza ba porte mibale na ngambu ezali na annexe mama beta masolo awa ils ont mesuré combien de mètres et bati yango combien awa eza 7 mètres 50 8 mètres sur 20 eza na ndako ya 4 chambre cuisine salle de bain na kati na likolo etikali kaka toiture na annexe ya studio bato baza déjà na toilette ya libanda na nsima ezokende na ba ekende na ba 70 ya districté 50 zimbongo eza na problème te au problème te nga moko nasombisa moto au terrain vide ti ndenge aconstruire nga moko azongisi na marché ti ndenge ezotravaille yango na kati ya marché eza na conflit moko te koto pe problème ezalaka te bato bazala bona me alaka nango te ata libanda otiki biloko okuta bakuluna bazalaka te koto oyo mai ezali kure ezali awa toza na nsima to na nsima batoilette yango wana mpe ya libanda na kati ya ndako mpe batoilette ezali donc ndenge bozomona likolo na nsima mopanzi moko eza tia batia tol ma mopanzi donc moi place moko ya mokende ezali nano batie tol te donc awa soko sombi mai eza na kati ya lopango courant ezali batoilette ya libanda ezali batonga yango mpe na banorme ya bien toilette pe ya kati ya ndako ezali awa so sombi ntango mosusu so oza na besoin otia bakaro libanda donc oza mosala makasi mpenza te ya kotia balobi 70 000 a discuter babiso oza na 50 000 en tout cas masolo kitoko biso tobengi bino tolakisi bino eloko ya bien tozobenga bino tozozela bino maboko kofungwama donc toza na quartier 13 courant yango wana bozomona ndako nde ezali eza dia na courant na kati eza pe na mai balobi awa eza na problème ata moke te propriétaire ye nde azoteka lopango na ye aza besoin akende kote mosusu biso tobengi bino kaka boya ebele do bokota bana 13 banjilwa bokota banjilwa banjiloise bokota toza vraiment kozela bino maboko ya kofungwama wana pe portail yango wana nde bomoni annexe pe yango wana biso pompe yango yo donc pompe ya mai eza na kati pompe ya mai eza na kati awa oza na facilité ya nyonso mai ezali courant ezali eza pe non loin na makada mutuka eza na facilité ya kokoma ti na kati ya ndako oza pe na place ya koparke mutuka espace yango yo oparke pe mutuka oza vraiment na facilité ya nyonso mutuka eyeti na kati ya lopango oparke yango pe donc biso tozobenga bino liboso ya porte ya ndako yango oyo tozobenga bino
tozobenga bino toujours ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité TV tozobenga bino bosala ndenge tosalaka obengi biso na numéro ezali affiché na bas ya écran okozwa biso na facilité on est là pour vous tozo continuer ti tozo continuer esika obomoni mama atelemi esika mama telemi ezali esika yango ebandi esika mama telemi caméra ezo balancer image jusqu'esika papa atelemi environnement nango bomoni ndenge ezali mapango bomoni ndenge ezali do tozo kota na kati pona kobeta penza ba masolo soki ezali ndenge nini do bomoni ndenge ezaleli ndenge environnement ezali do tozo luka kota na kati poto beta masolo espace pe ezali oyo koki pe kotonga lisusu ndako mosusu ya monene pe kaka lokola oyo ezali oyo eza na ngambo ezali eza pe na ndako ya monene malgré ezali ndako ya monene eza na ba mwa misala mosusu oyo bakoki penza kosala na kati ya ndako mama pusana oui en attendant tozela mama pusana po yo beta masolo do lopango oyo mai ezali na kati mai eza na kati ya lopango mama beta masolo awa eza 4 chambres cuisine magasin eza na mesure ya 15 mètres sur 23 mètres de largeur babandi yango na 70 à discuter kodiscuter eza kaka yo moto okosomba na kolo eloko oyo eza na problème moko te makambo nyonso mikanda tututu eza déjà ok naka mokoto do bato nyonso toka 70 000 à débattre donc balobi mesure nango ezali 15 mètres sur 23 mètres plutôt donc 15 mètres sur 23 donc lopango ngo bomoni ezali clôturé eza lopango monene eza pe na ndako monene ndako eza combien de chambres eza na 4 chambres cuisine magasin eza ndako monene eza ndako monene 4 chambres na cuisine na magasin bakolo lopango ndi mtu bazali ngo moko baza sur place bi awa bakolo lopango bango moko baza sur place eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ndeka na ote koloba liboso luste ya dot ata batie 50 000 ata batie 100 000 suka nango bato babeta de famille bafanda po babeta masolo baluka bien kaka ya bato mibale o baluka okende sika moko donc biso pe ezaka ndenge moko bino boye biso pe tozawa tobeti kaka masolo pona bien ya moto oyo azali kosomba do biso tozozela balobi awa eza pe na possibilité ya kokata ngo en deux parties nde batie 70 000 babi 35 000 mopanzi moko 35 000 mopanzi moko donc bal vraiment eza ngambo na bino bobetara botia bibiso tozela po tobeta maboko. Merci à trop Nabandeko Balandi à la personnalité TV Nebike Bolinga la personnalité TV Makasi Bisope Tolela Bino vraiment Makasi yango tosela rabino mosala ti nati yango tosara toujours mosala pona relaxa bino à combien tolinga rabino bozali banda bozwa vraiment ba parcelle doit rendre Kinshasa la belle nandenge ezalaka kala. Merci na ambisi bazabakana ya mo général Kibambo. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambo. Merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe. Merci na Badiva Wesudi Givwa ma ambisi. Et en tout cas ba merci à trop na bino nyonso bandeko balandi la personnalité TV. Merci na ingénieur Metitima Azaki Nasima caméra pour nous ba image. Merci na ba commissionnaire Batambusi biso na mokolo lelo na quartier 13 et puis merci na mama Doris le mafumu na gaz et la personnalité TV en tout cas ba merci à trop vous allez toujours brancher coller scotcher na quartier la personnalité TV pour nous ça la découverte il y a bien toujours na quartier la personnalité TV ngana bino to continuer comme on en a ndenge izalaka.